BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Enfin, le vieux Zacle est qu'on répondre. Boka makambo, c'est boka kofinga gogo. Mokili makambo e bulobe bujine malu e loba ngata baluba mokilo eza makambo. Noti la bino son. Ya vieux Zacle niveau à paloli. Boyebi ke no aza muta polémique. Asala 40 ans na vie à polémique. Yé moko alobi on a vidéo, on a oti la bino son. Asiliki mabe. A paloli fait rigola. A paloli na ba mama poto. Bo yoka ba grosso modo ezo bima. Nga d'ailleurs acte wana boza poser. Et vos apaisements. O baluba bitulu boza motema okita na oti la bino son. Nga personnellement tellement na linga toujours que ça au milieu du village acte wana sepela ki nangote so botel émission na sala ki lobi na chaki na bi mama wana oui asali ndenge pona ye amoni yango ki asali bien a filmer moi na Zacle po Zacle azofinga fait rigola OK ye pona ya amoni yango bien mais non donc normalement eza bien te parce que moi na aza malade soki ke azalaka na état normal tonganto lo baoli kamususu mais azobela ake a filmer donc Zacle siliki bandeko na lo bana mingi te bino mo boyoka eza audio mulai boyoka bobiki aloba bien boyoka bino moko et puis tozonga poto cha commentaire OK suivez d'abord ça c'est parti. Banakin, ba Congolais, ba compatriotes, Oyo Zakari, Baba sur un Zulu câble, joueur à kicker, a gagné à Kipaka, toujours à Zanga remplaçant. Mbote pe bonane na bino na yeko kota toujours na débat n'engez de la caméra. Avant, on a sali mise au point. Na kanisi bomoni ba zoba moko boye, surtout zoba, mama mobimba, Oyo, a kanisi net, a ko déstabiliser mutuloko langai, en utilisant les méthodes qu'ils font. Bat bafa na msou na poto mais, mentalité na busenzi na no stili bangote toko stili sango na ndenge ya nord trop c'est trop plainte moko eza ko ya au pénal naza ko senga na mutu nyonso oyo ako reconnaître mwana mwasi wana ai signaler biso poto porter plainte au pénal akene ko samba po yeba ke na mboka poto on n'oblige pas mutu azo ba sointe awa na Congo soki mutu azo bela ba kangaka ye ba singa ba tie na ndako ba bombi ye po abimate me na poto so miki ko sala moza pasi mutaza ko bela mukolo ya 36 ans oyo azobela bo préféré bo mona lokola ye akomi zoba na bino bo filmaka ye po ye moko azoyeba te donc na bino bo filmer ye na ye boza sur le même pied d'égalité mais to ko sango bien pour trop c'est trop et ko lembisa mutu lokola ngai te na takaka bino lokola bolobi bozali ba zoba lokola zoba na bino na zoko ti lelo ko misa calendrier te lokwa boza ba zoba bino surtout boko tika la kana bozoba na bino toujours c'est la calendrier ti le calendrier limagate vous pensez que boko résoudre le problème na bino en vous soko za mobali to moi c'est solo tellement lo ba yo Zakari yo finga Zakari yo zo ko no OK ko za mutazo ko bela o le kisa to ko sil sango ndenge ya nord sengi na mutu nyonso alinga Zakari ba ba c'est pas poser belé ko le ka ba zoba ona ya basio ba ya poto qui est marge au CPS azo kata soni tazo ko no mata covoiturage a filmé Moutou Mobimba, un adulte responsable de 36 ans, pour quand ça a déstabilisé Moutou Langai. Touroyo, la famille a décidé de réagir et je vous annonce que plainte moko pénal égotique na yo na Moutou ya liboso bino bataba 5 euros. Moi alors ba bino kaza na besoin provision. Ça veut dire que Mouta négligé ya zate, Mouta tika ya zate, mais comme il ne veut pas se faire soigner en Europe, on n'oblige pas un adulte à se faire soigner. Ata moana bakoba obligaka ete ba nyama bozo na bangoto bobo bozo vanda na poto mais bozo na mentalité toujours rétrograde et ko suka na tribunal bokasa ko za blague on va vous retrouver dans sali appel à témoin o bo yebi fi wana ya zoba wana basutenaka zoba na bango ya artiste wana beta mobini ya zoba abina ka se pona kwanga ya pamba ti lelo ba futa ete na francophonie lokola yo zo côté kuna bo commissaire bo baxele ngambo ya bouton akozwa bouton vina e mobimba ba nyama. Deuxième élément pour la binote pour décourager mon troko langate. Deuxième élément.
Nalandi discours à Moïse Katumbi. Ah, d'abord, félicitations pour ça l'effort. Pour prononcer le discours à 5 minutes. Moni passion, ba technicien, ba moni, na ba nombre à répétition, bandeli. Mais discours, ça, on dirait Ali Bongo, hein. Et tu appelles les camarades du monde entier, bah, mon cher frère, Moïse Katumbi, aussi au poli, au kondina ko kondo, ba yibi yombongo na nenga ko sakanate, ba liye yombongo na ba sango, chole wana lati nzambala, mais atasoko tozane mayele po, a robeta nzambala bongo na zana machete na se. Donc tozana bango mayele na John wana msu ya SSC oya chaka mbi wana bakasi net makambo sili tozana bango boye l'appel à l'unité bino bozo benga nan fachi toza nazo senga na ba patriote on ne peut pas nous arracher notre victoire pour moni calme ndenge za na kati ya mboka calme za na kati ya mboka on a laissé passer le makambo eleki le président Tshisekedi va prêter serment na sengi na ba service de sécurité armée na biso service de renseignement militaire comme civil bo fungola misu pour ba dongolo misu nano ba solliciter ba soluka ba idée bandima kiteke élection au salama bandima kiteke bakatubi ba ozala ba kandela bana matata ponyo bandima kiteke facha ko gagner bango lelo emonani polele batu nyonso bandimi ba américain basi ba souti bango européen ba souti bango ba chef d'état ya monde entier bazo pesa ba remercier bazo féliciter masolo ndenge za ko tambola donc lelo eboye mboka eza très calme parce que le peuple a retrouvé la personne au baponier dans les mêmes conditions où étaient placés tous les candidats. Lelo Boye Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Bah, félicitations aussi partout, toute l'Afrique pratiquement. Toute l'Afrique, l'Europe, la France. Eh bien, Marine Le Pen représente la France profonde. Le rôle Tata Wana président Macron, Aza en concubinage na politique na Kigali, eh bien, on choisit quelqu'un de l'extrême droite parce que nous avons reçu Mélenchon ici, mais c'est la France. La France parle d'une seule voix. Parce que quand Madame Le Pen parle, pour ceux qui comprennent la géostratégie, la géopolitique, ils comprennent que c'est la France profonde qui s'est exprimée et a marqué sa solidarité avec le peuple congolais, en famille. Mais pour l'instant, la victoire de Fachi a été célébrée dans tous les pays et surtout à l'étranger, dans la diaspora. Binondebo revese pena katumbina mokweki baza eloko te. Awanaki ni pe tozo. Et voilà mes amours. J'espère que Bolandi, d'après Binobo Ibsangai, est-ce que papa Zakle vient à Bisso? Tu dis que non, tu es dans le monde de la polémique, azana créativité, dans le bel angoku to lobby, azana muto liboso ko créer lingala facile, à créer ba idéologie, donc azana esprit créatif, le roi ba Bisso, bande konangai. En tout cas, moi je vous dis, et loko depuis hier, moi j'avais dit que et loko basali ils a vraiment ma bébé tantino basali makambo basali wana eza ma bébé. Pourquoi? Parce que nenga zawana nenga ba porte ceux qui ba moni longia bato ba filmaki parce que c'est vraiment difficile pour bazwa moto a filmaki parce que ba la kisaki bilongité à moins que bango moko bazwa ba dévoiler ou bien moto a publier qui en partir à Facebook na ye partir à TikTok na ye au moins bongo. Mais ça vraiment difficile pour bazwa ceux qui a ces démasquer qui est mon côté. Mais ba profita qui na faiblesse c'est ça wa moto abela. Au moins dans l'Afrique du Sud na mboka mopaya. Ata mbo azo leka na nzela a rutu ba mbo to monaka ni mbo ni soso do banyama to monaka te. Ata soso leka na nzela oza na droit ya koboma soso te. Nzete kuto ya na nzela oza na droit ya kokata nzete te nzeta leta. E bon sko mutoyo nzamba sali. Ata zali boma oza ta na droit ko simba ete soko simbi osele mabe bakangi okoti prison. Et loko wana mama wana sali wana asala ki mabe. Mama po bazaki mibale. Eza na mama moko na papa moko. Bazala ki wana nazo ka mobali na son wana na chela ki bino lobi. Mobali azoloba yebisa yebo do a souffler moi siko. Yebisa yebo asala boy. Do ba otinda mutu aloba parce que ba profiter de la terre de faiblesse na ye. Oui, tu dis que non, papa na bangaza muta ba polémique, azana ba rando, azo finga fait rigola, tobo ina bisoté. Mais actuellement, ezalaki nango mabe, nga na condamna ki yango à 100%. Oui, moi nazo subir neka ba conséquences parce que papa na ye azali mutu ya polémique. Papa na ye azana ba rando na ba tebele, abeba na ba tebele, oui, c'est normal.
Mais papa, maman, il faut que ko tambola. Ya on balobaka. Eza masumu mosusu biso to koma ko futango. Eza masumu oyo ba parents na biso basala, ba koko na biso basala. Bango ba lia manga biso tozoyo kangai yango wana. Omona bana musu ba aussi ba conséquences. Eza ya ba parents na ba makambo basala. Tala mwana Zacle, oui. Ceux qui to moni vie Zacle ye moye ko confirmer biso. Ayeko alingi apporter plainte contre bato o ba filmaki. Donc cela veut dire que mwana azali mwana naye, sans doute azali mwana naye. Alors ce qui azali mwana naye to ebité, qu'est-ce qui a fait que abela mutu, qu'est-ce qui a fait que akoma nanzela, akoma ko senga nanzela. En tout cas botika na ba commentaire parce que nga na yebi na ba commentaire binonde boye la rabiso ba matière binonde boye baka. Qu'est-ce qui a fait que moi na mutu ça la bienté et surtout que ça na poto ko soki mutu eso ça la bienté ba ko kangaete non ba chaka na ba maison ya ba ko ça ba na ba centre ya ba benga ba centre ya rééducation. Eza ba centre mo ba benga ka ba kombo na bosani soki que non ozana na mwana mutu ezo sala bien te ou bien ozana na mutu moko que non azana problème mental ba kotsaka na ba centre ba kotsaka na ba formation pour ba sala nini ba éduquer ba pesa ba traitement ezala bongo. Mais si on commet que non mwana comité na niveau au fond de libanda, cela veut dire que non il y a quelque chose qui cloche. Mais ça bien te maman a sali actuana yepe peut-être azana bana yango soko moni mwana mutu moko ana ma problème moko mental physique ana problème moko na vie ko seka été ko luka ko zo avantage na été parce que lobby to yebité nga actuana condamna ki yango franchement vieux Zacle étant que parent moi je suis d'accord n'enga réagir oui ata azana mwana mutu esala bien te c'est son enfant a mwana ye ata sundola ye na balabala c'est son enfant parce que toyebi que non papa ata mwana za ndenge nini azaka mwana ye eza ba parents musu ba supporter ata mwana mutu esala bien te et surtout que soka za mutu moko ayebana aza mutu moko aza star a politicien donc aza mutu moko public. Papa mususu bakoma ko wanga na bana akozwa mwana ake atiki kuna na centre rééducation. Ba mususu bakoma yoka ngolo kwa soni. Ezapi na ba parents mususu ba sacrifier bana na bango toyebi très bien. O mona mutu wana mbongo meza na mwana moko boye o ba bisu na konto bando benga ba kizengi ba mongol. Mais baza bongo te. Et normalement toyebaka te mais ce sont des enfants autistes. Baza na ba kaibele mususu atanga soyi mususu alobaka te mususu alobaka memaka ntseza bien te mususu amonaka bien te. Donc il y a des cas comme ça. Mais ce qu'on boti mwana bon à moins ezala que non abota mabongo et loro oyo yebite abota mabongo et c'est loro moko peut-être on s'attendait qu'il n'en ôte. Mais il y a aussi des parents qui sacrifier à bana na bango a sacrifier mwana moko tellement monique est en étoile a sacrifier mwana moko pour na mbongo ezalaka. Mais si ko na ina tokota na ka oya fait rigola parce que to moni le vieux a s'attaquer directement na fait rigola. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est fait rigola qui a envoyé les gens pour filmer jazz comme on a dit jazz baba baswe. Qu'est-ce qui prouve qu'ils aillent? Parce que oui, fait rigola ça na ba fan ebele. Je ne pense pas que a routine da ba fan na ye que nobo ke bo finga. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Attendez fali pour passer la wana oh te bato fali bazo finga. Je ne pense pas que à quoi ça l'angoloba il faut un star mo muto ça la bien te. Azala moins zéro. Je ne pense pas. Pour ton monivier, Azo s'attaquer directement à faire rigola. Qu'est-ce qui prouve que c'est fait rigola? Pour les lobos, ma fan paie à Zac, les capés, comment faire rigola? Est-ce que faire à Koloba que non? Et ça, ma fan vient de ma finginga? Ça fonctionne comme ça, sa musique. Oui,
vie esali epasi etant que parent nyonso ata mwana aza ndenge nini azaka mwana na yo lobaki oza na motema na ya baparent babwakisaka bana basundolaka bana omoki oza na motema wana mais soki eza bongo te ça fait très mal esalaka pasi parce que Anne a 36 ans hein? 36 ans déjà ça tonton na 36 ans na bamboka de choses na bana taba 5 parents ni akolinga ke no mwana bela jeune garçon bon na mkola bongo akoma moelekar alekana et pourtant na âge ni wana bato bazo bana âge ni na ba osama rambo belé ça fait très mal. Oui, quelque part ngala moni ana raison à porter plainte. Ce qui a porté plainte contre mutu wana ba moniye et qui ba retrouver, il faut pas que ba samba. Po biloko boy été ya bato pe bazwaka temps et ya ko profiter na faiblesse ya bato mususu. Oui. Ata to mo na ba TikTok o mo na ba mama ba so na ba TikTok ba ko bimisa ba photo ya bana. Bana baza ba innocent, il faut que longola bana na makambo wana. Il faut que longola bana bozo exposer bana. Wana ke na ka ya TikTok parce que na Congo na biso na ba TikTok wana o mona makambo ona no mona to simba mutu. Ozo exposer bana. Nanya linga ba toucher mwana na ye mutu te. Tout le monde na Congo attend ba film ya ba Rambo. Ya ba Arnold Schwarzenegger ba film to ndo ta ba action ya kalawana. Rambo po bazwa acteur bako toucher ka na point faible na ye soit bakangi mwasi na ye soit bakangi mwana na ye donc ba toucher ka na partie za faible ya point de faiblesse na ye ndesque que l'eau basali vie ezaka donc ce qui a réagi monsieur qui suye c'est qui a contact sur mwana wana c'est que azara na motema na malgré tout parce que ce que ça bongo talinga si calme nenga yebe do to sentir que aye av o ba benga méchant mabe a tetuki ba benga ngo bana ki ba benga ko tetuka donc a siliki mabe ate ce que a eu occasion moi je t'encourage mon vieux ngana za toujours droite. Comme ça, et apprendre à tout le profiter de la faiblesse à tout. Si vous avez rando entre bino, bon fingana parce que vieux ça clepé à mon sang tout est. Tout le monde n'a pas vite. Bon monde sont na chili binoana. A fingi musicien zoba. Mon coup c'est y est pas finga. Si vous pose entre bino bo fingana. Yango mona ba star mingi ba linga ko publier bana na bango te. Ba bomba bana bon po. Bana bango ba ko malowa au fait star normal. Miso balinga na bango ko publier bana bango te. Po sinon te so ba talo ke bazio te ba ko toucher ka place esalo passe. Ba ko toucher ka bana ba ko mo finga bango. Ndeti fait rigola to mona bana to mona bango na ba photo mais to mona bango ba za activité na ba réseaux sociaux. On fait rigola zo ki mbonga ya francophonie te. Ya solo. Non, qui fait ça, c'est très important. Donc, le concert ou bêta qui en a donc yo fait après c'est un bon, tu es un bon. Congo, donc au Congo tout est possible. Hein? Na Congo na biso tout est possible. Anything can happen. Congo na biso ça bon. Wow. Ok, nous sommes pratiquement à la fin. Je suis pratiquement à la fin. Je ne sais pas votre commentaire. Comment est-ce que vous trouvez? Je vous ai mis la vidéo de notre mécène, de notre honorable, le vieux Zach, comment réagir par rapport à Yandenge ba humilier moi. Quelque part, il y a humiliation. Oh, basali waneza po ba humilier vieux. Basali en obongo. Ce que basali on a compte, il y a fait rigola. Que faire biso ba golo to lobi peut-être peut basa mon ka ba golo te ba se déguiser ce qu'il y a faire nini tellement batanga comme ba golo c'est faire qui envoyé mais moi je ne pense pas que faire rigola kotinda batu bo kende bo filmer moi na zacle pour ma francophonie mais makambo on peut ya francophonie ngo elle est capée déjà mais je ne pense pas côté là na ça vraiment d'accord que ça fait rigola nda tindi ba filmer I'm not sure waneza ma mususu
Bana barando na bango mususu. Yango musicien. C'est pas seulement le musicien. Via qui star. Yo ozo linga nzamba tombolo okoma star, mais il faut se préparer. Oza la mémoire solide. On s'attendre à anything. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Koza star, koza mutoye bani, eza hésité. Il faut préparer. Tu dois te préparer. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Botika ba commentaire nabino. Comment est-ce que vous trouvez acto viezak la sali, qu'on réagir, qu'on porter plainte à sali bien? Comment vous trouvez? Est-ce que Zakar Mate a fout à kaka? Oh, yé pas ça là, pour yé pas ça là, batu mabe, hein? Apena mabe à ça là, batu, asapena mabe, oh, ya ça là. Na ba rando na bango. Lelo ba rando ba na ba kongo sur bende ba conséquences. Yango ata na Bible ba lobaka, tout se paye ici-bas. Et loko nyonso to saka na kati ya sa mokili oyo, to ko futa ngo kaka plus tard. Ata biso to futi on te bana na biso, ba futa ngo. Yango na mokili, to yeba aka comment ko sala bolamu. Soko sali bolamu, okobuka bolamu. Soko sali mabe, okobuka peka mabe na yo. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Restez toujours connectés et partagez la vidéo massivement. Bisous. Et je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. En tout cas, bon s'abonner. Herbino, bon s'abonner. Bon talape ba vidéo. Bon talape ba pub. Ba pub, on a un oiseau peut s'abonner. Peut courage à sala musala. Si vous avez 1 minute, ok. Vous avez 30 secondes, ok. Vous avez un commentaire à ma bé. Oh, mon thème, ah, ça gentil, quoi. Vous avez gentil, please. Eh, vous avez 1 minute, ok. Vous avez un commentaire, vous like, ok. Vous repère donner le roté. Vous avez une journée depuis 6h à minuit. Vous avez un réseaux sociaux. Pour que vous ayez un like, un commentaire. Et vous n'avez pas même 1 minute. Mais tellement vous avez mis ma banga ba congolais, tout le monde a se soutenir. Si vous n'avez pas en Nigeria, vous avez like. En plus, pour que vous ayez like en anglais, vous avez comprendre. Tellement monico se pe nango, ok, vous like. Awa air tozo loba lingala awa, bobo vous like. Bato nationalité, mususu kutu bazoya ko commenter les biso. Boloba français, boloba français. Baza intéressé na makambo tozo. Ça là, mais lingala e bon mabango. Mais bino bato loba la lingala. Bolingo soutenir bisote. En tout cas, je vous aime bien. Nalingi bino, c'était juste pour rire. Tellement nalinga toujours tous en bonne humeur. Awa. Nalinga tous à trop logique. To boudete. Ah, to linga trop logique. To seka. Moko peut te petit conseil. Moko peut te cotiper face. En tout cas, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours branchés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bisous. Bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.